Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows d'Enar TV. Merci Navao Balandi des shows d'Enar TV. Ce que Tangamba Alboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV à la réalité. Tout est sur la Nabino ensemble. Car on est toujours sur la Nabino. Nazana li solomo tozo beta Nabino sikoyo. Vraiment, ezo salamawa. Eza soni. Eza soni na via lelo. Eza soni na baje na lelo. Papa, maman, Simba na bokebi olanda makambo eza ao. Mafilon Zalakanda na Israël, na Tel Aviv, maboko banka kabatala te. Umela koto zali, merci na Ladine Tefo. Et ça la yo bien côté ozwami. Toso la lisoro na biso. Problème eza boy. Touta yi koso la dernier temps awa makambo ya ba vewe. Yaya ki vewe etomboki. Et surtout plus, mamba ki vewe o eza mingi na batu baana bapoto. Bapoto nyos, kote nyos oza bapoto. Batu baana bapoto, ba Amérique, Australie, Asie, Europe et le reste, voire même en Afrique. Donc c'est-à-dire dans le monde, mokile baby. Batu bake na ba vie moko ya koluka vie facile pour gagner. Mais za batu nyos te ba olinga biloko wana. Batu musu ba croire que yeso ki aza vewe aki ko convaincre mutu nyonso. Yeso ki aza vewe aki ko proposer yo mbongo po yo po lâcher. Yaya ndeko nyonso oyo azwaka mbongo na derrière ya ki vewe. Ta vie est quelque part. Bandeko nyonso o bondimaka ba vewe baya ko sala bino buzoba po apeso mbongo eza ba erreur. Yaya na kopeso commentaire na suka yoka audio oyo. Ndeko moko atindelinga kaka ndenge ezalaka babi de show. Mais kaka akobeta sete po eza na plupart ya bato bazosala makambo oyo bamususu nanu basali yango te yaya kondima proposition ya mbongo te mbongo eza vi na yo te ata bapropose yo ba 1000 kondima te yaya vanda na nzala na yo lia mapa mela mai mais so okotika nzoto na yo vewe aya ko je ne sais pas comment utiliser les mots vewe aya ko voilà zela tochano ka audio parce que ba émission musu moyen ko sala ngo ezozala te po ba terme kuto yeba to utiliser quel terme pour cacher les mots afin que to déranger bana banda côté mais c'est rigolo ya yoka audio oyo ekokamwisa yo esali mawa pasi na soni tolanda ce qu'on a compris que papa aloba olobi yo vanda wapi na mboka ni Hollande. Hollande. Au CP nanga etant que nande ni ko CP na ba sorte belé papa. Émission na yo na boka na yo na longi na oko. Ah. OK, merci beaucoup. Ko CP là. Na relation ya ndenge nini faut ça un peu clair quoi. Toza mi ba toza ba noko. Faut au commissariat quoi. Ya solo, oza na raison na yo. Na CP na oko na ba geste na yo, na émission na yo, na boka na yo. Na allo. Allô papa. Na koto zali, oza moko. Nazanga mo na toza tongo papa na uto olamuka na balcon na nga mo na travailler na ordinateur. Na boka na yo, nzoto na yo, na mobimba na yo, na émission na oko. Na plan na yo pe. Oh. Plan na nga ndeni. Plan omonya ngotolo plan ya ndeni. Oh, tosola wa tenga na koya. Na yaka ki na koya so nini. So nini. So to soli bien. O vivre na koya kuna ko. Na omona ozi. So soli na to omona. Ah, mais aux autres oui bien eza mawa aza na Hollande c'est-à-dire eza na bato musu bazolongwa na poto awa tina Kinshasa yaya akeliaka aporokondo mais non afuti penda babiye wana nyonso akosi mwasi na ye na ndako pe ya bomona bamusu aza même na mwasi na ndako c'est-à-dire d'un côté bon quand nde tosalaka baémission wana mama alobi bamama ebele babengaki babi bon basi mususu bazala d'accord na mibali na bango bayebi makambo mibali na bango basala misu pe bayebi te
c'est-à-dire eza mibali mususu ou bien bana poto mususu to en général bazolongwa awa na poto uniquement ake Kinshasa ake kolanda ba chroniqueur akende kolia bango porokondo des shows non yo kasi nde tovandaka tovandi mpo na bavewe bamama balinga biso te basheri balinga biso te yo vewe yaya toye mpe kovandela mpo na yango te toye kopesa message na communauté toye koinforme communauté na bainformation me bino bavewe ovandi wana na ndako otalaka bachroniqueur moningano mobali en fait otalaka moningano mobali oluli ye mpe ozokopromettre ye ke okoya ozolongwa na Hollande mpo kende kolia porokondo na Kinshasa me oyo eza kindoki moko ale ntango tozoloba mamboka eza mabe mutu mosusu akoloba te omoni bo omoni te yaya kivewe eza mabe ça c'est la sorcellerie eza mvutume eza molimo mabe eza démon yaya kondima biloko aboye te baza ebele pour l'instant baza partout na Europe bamosusu toomona bango meme na bayoutube awa yaya vewe atikala vewe ata alobi ndenge nini ata apesi yo mpe conseil ndenge nini soki aza vewe atikala vewe atikala vewe achanzaka te eza molimo ekota kati na ye des fois eyaka par naissance mosusu mpe yela bango na kimokolo ye moko andimi akomi na ye vewe c'est ça yango tootelemela biloko oyo yoka sikoyo mwana mobali makambo azoloba aluli chroniqueur azosala baémission ye aluli ye akende olia ye porokondo na Kinshasa yaya boni biloko asoni boye bato apoto bato apoto kiadi kibeni non c'est impossible yaya tolanda oyoka na suka makambo alobi donc si je vous comprends bien yo dans net que systématique double sim PD double sim te ozomona parce que ntango olobi osepe na plan nanga mpo ozadire ozosepe na nzoto nanga ya bomobali kua maintenant nomoni yango tojuge ngaka na apparence voilà wana raison na yo po bino batakini bozala très fort bozala ya kotelema makasi ko ah bon aseke mpona eza mboka moi te yo nazoyoka ova ya mwasi te me voi ya mobali ya nde natuni systématique neti koza pede okoma yo mobali olilanga ndeni eza mpona ndenge te meninga na explike meni ozoka na voi ya jo meninga na explike yo donc c'est pas une émission mpona bataktique bozala très fort nzoto na oka bobongaka kitoko siko ntango oloba très fort na makambo ya mwasi na mobali ukoma mon frère nafiba kaka pardon nafiba kaka oh my God, mais malheureusement moi je suis chrétien mon frère donc Jésus revient bientôt makamozo salo keneli filo moi je suis chrétien afiba kaka yaya basi bawela mibali na Kinshasa mibali mpe bakomi kowela mibali isusu na Kinshasa sikoyo tokomi wa monde en envers bamama bawela bafille na Kinshasa en fait bawela mibali na Kinshasa bacongolaise bazowela bachroniqueur na Kinshasa mibali mpe ya poto bazowela kaka bachroniqueur na Kinshasa sikoyo nabie nani mwasi nani mobali mokili ekomi wa epuis azokonfirme abina fiba kaka yaya tozala na soni ko ofiba nini olingi ofiba nini na nzota moningano mobali olingi ofiba nini ofuta billet ya avion mpo kende kofiba ofiba nini okofiba nini na tuni okofiba nini eloko nini yolingo ya kofiba ofiba nini non mais oui mais non mais je manque les mots moi ofiba nini na tuni ofiba nini olingo ofiba nini non mais tala webi soki tozalaki kosala baémission ba sans tabou ndenge nafongola biloko moko awa mais je respecte mes abonnés je respecte bapapa bamama bana balandaka nga na garde balangage wana nyonso ndenge nasasa ye mpenza ya kosasa na émission awa
na sasa ba vewe na fungole ya bino vérité tantôt vewe moko akoyoka nga atiki pe ki vewe mais du fait que esenga tokende sans tabou donc moi tout ça l'émission on est aux bien te tout landaka audio afiba eloko nyoke ofiba et puis au mona bemba msusu ya to landa pardon communauté ba problème boye na mona na mte yoka mamba lobia na zone na expliquer donc c'est pas une émission pour notre tactique vous êtes très fort surtout na wa boye bobola kitoko siko tango oloba très fort na makambo ya mwasi na mobali ukoma mon frère na suis malade pardon na suis malade oh my God mais malheureusement moi je suis chrétien mon frère donc Jésus revient bientôt makamozo salo keneli fil moi je suis chrétien donc oh nyonso tu olobi ntango oya soki na kosepela bani nzambe alola apesaka nga déjà l'occasion pour laquelle ke na profite nateya liloba nkolo oyebi eloko eyezela wa liboso te liwe ekokosika non tokokutana lisusu te nakokutana moneti yo te parce que moi je suis déjà marié je suis chrétien nazo épargne na danger mo ezela wa liboso Jésus Christ t'aime beaucoup mais cela dépend de toi pesa vie non nkolo tout est vanité de vanité avant que ça soit trop tard un jour on se rappelle na lilobo peut-être ça trop tard ce que pesa vie non nkolo t'es pas pour Jésus veut te sauver mais tozosolo masolo wana te papa donc nalingi ke olongo na vie wana ya kipede opesa vi nao na nkolo nzambe alingi yo makasi kobungisa bomoi na yo te tout est vanité de vanité oza moto avi wana te se senetine bible ezobaki il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres donc bosana numéro na ye kobenga lisusu te merci na ndeko mobali na réponse opesaki il y a pas la relation entre comment dirais-je entre la lumière et le ténèbre yaya soki moto abengi yo na baproposition ya boye ndeko mobali surtout plus bagene omoni baveo ya boye baobebisa nde bagene baobebisa bapetit garçon abando ele baproposition ya ba 100 200 500 voire je ne sais pas autant de montants oki koproposer c'est la sorcellerie d'un côté ba maman esengeli pe bozala moi un peu vigilante surtout na ba garçon na bino et d'un côté na ba papa et biso pe ba jeune yayo kwa ko proposer nga ba mbongo po ya ko bebisa bomoi nanga yevewe ogoya ko lia eloko nini na nzoto amninga no mobali eloko nini yo ningo kendo kofiba eloko nini est-ce que garçon yo zo benga te kaka crème po yo kendo kofiba crème na nzoto na ye mais c'est horrible yayo ebita on a oki ojoyo na oki mais vraiment franchement et puis mukolo so otali bien mungongo chroniqueur aza plus jeune que moto azo benga na téléphone chroniqueur ana voix moko plus jeune clair ya ba jeune mais oya ye wana mukolo ko bebisa ka ba vie ya bato kokendo kwesa bato kana ba biloko moko diabolique yaya biloko ya ba vewe c'est pas bien et ça dit mawa pasi na soni yoka vewe azo proposer chroniqueur alobi ka nde bosalaka ba émission ka nde maman musu abenganga na ba émission en direct abi papa des shows faut faire attention même bino pene bovandi wana vous êtes tenté des fois na bato ndengo wana ka ndo ozoloba mamba ba vewe et oui également na yebi yango il y a des gens qui appellent du genre PD du genre vewe ba bengaka mususu abenganga za na États-Unis d'Amérique Nathalie Benabitala kozanga mayele donc bon bakansaka tout le monde est là pour ça non yaya comment on kondima nzoto nanga basala ngo pona mwasi nzoto nanga na kendo pesa na muninga nanga mobali quelle abomination yaya bato bazala na soni te elo na mona pa ba vewe balongola bango eloko ya soni na nzoto a vewe ezalaka te po soki vewe azali na eloko ya soni na nzoto nde toyokaka soni neti nga desho boye nakoyoka soni mbamsu nalakisa bino tolo na nga nde naosala émission nalongola chemise non ou bien nazobina nalongola chemise non nayebi na ba spectacle ba musique esalamaka toloba na cadre ba vewe azalaka na soni te vewe akovanda azoloba boye aza na soni te aza vewe mais soni ezalaka na bango te vewe soni eza te loba na kosi vewe aza mutu azanga soni eloko ya soni ndenge nzambe asala mutu
soni na nzoto avewe elongwa ndenge balongolaka molimo apiche na ndoki azala na molimo mawa te eloko balongola na kati ya ndoki eza molimo apiche balongola ndoki mawa boma lia c'est ça nde mona vewe balongola molimo soni poso bazali na soni na ndimi to okoloba bilo abwe so bazali na soni na ndimi te vewa okoya pe na media boya zoloba so bazali na soni na ndimi te vewa okolata pe jip ache ba mabele akeluka mibali soki bazali na soni na ndimi te vewa okiko proposer muninga mobali na ya kofiba yaya balongola bango eloko babengi soni bazala na soni te soni nde biso toyoka soni ete na oyoka soni nde ba mama bayoka soni vewe balongola ye soni yango moi basala biloko abwe esali mawa pasi na soni voilà on engena signifie bino par rapport ya audio wana yango wana yaya mokile bebi papa ozaka na mwasi na ndaku keba so osala biloko abwe eza bien te ozoko accumuler malédiction o memela mwasi na ndaku ozokumba malédiction libanda ozokendo détruire foyer yaya okosala ngo na obomba na obi mwasi na ngai yebaka te mais ozo détruire vie ya mwasi na yo na bana ozobota na ndaku ozomema malédiction ozomema blocage na vie également garçon ba jeune ndenge to okola boye osala biloko abwe yaya lobi na oyo kozala bloqué na ba biloko abwe oyo eza ba abomination pire eza ba abomination moko ya grave homosexualité ou homosexuel abomination grave ya suka yaya kondima ba vie abwe te soko sala yango ndeko banga nzambe zonga sima banga nzambe mona nzambe na yo na misu belela nzambe na yo fukama bondela senga pardon na biloko abwe soki osala yango to osala soko tika c'est bien mais soko continuera ndeko tika c'est pas bien c'est pas normal c'est du diable yo koyeba te sentiment on a c'est du diable et puis muto azosala biloko abwe sentiment esi ekotela ye diable asi avandi na bomoi na ye diable azwi esika voilà oyo ngai toloba mpona lelo yango wana zala branché scotché sur des shows Denar TV benga des shows Denar TV na basija bientôt lobelango oyo ekomeli ekomela ba misusu te n'oubliez pas partagez votre émission pesa maman mususu akeba pesa pe papa mususu pesa ba famille mususu bayeba ne mokili bebi babatela bana to batela mibali keba mobali no asolaka nani na fone yaya olio ozala ata na muninga mwasi mbanda na yo mais keba ozala na mbanda ya vewe yo na vewe bowela mobali quelle idiotie quelle honte mobali no ake kosangisa yo na vewe kaka nzoto oyo ozosangisa na mobali yango akesangisa na vewe yaya bino tout na abomination bino tout na envoûtement blocage sur blocage voilà pourquoi tosala ba émission abwe pas pour sentiment papa benda mobali na yo en fait maman benda papa matoi papa benda maman matoi voilà ambition na biso yango wana bato bazala na kimia aimez commenter votre émission ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission eza koya ciao